Binombote boyebi tozawana poto lobaka chaque fois ce qui makambo ezali pour mboka na biso. C'est votre site tolobelavie.com.fr nena lobaka ezalaka biso. Merci vraiment na ba partenaire to nyoso oyo boza ko soutenir biso vraiment na musika pe na pembeni to pesi bino encore merci. Washington, les grands pays, aux amoutous oyo, au salaka kyoto le Belavie vraiment et Tambola en bonne et due forme. Vraiment te pêche encore merci. Pourquoi pas na encore merci na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Alors Tozali na Paris Awa, les lots donc beige Chris, hein, beige Chris c'est Paris 13e. Je peux te pêcher un botte parce que aux amoutous oyo landaka mingi to le Belavie. Je crois Tozana pasteur Marcel le Congolo. Webinaye to chaka moi le point sur les i makamboza moi ebele. Tout cela d'abord les lots sur l'élection. Hein, l'élection, est-ce que l'élection vous a la paisible, est-ce que l'élection vous a la transparence? Tout cela sur Kabila, est-ce que à quoi s'est présenté parce qu'apparemment tout le monde est dit j'ai en gros comme d'hab tout cela encore sur Yakutumba, Bobi Yakutumba zongi suba kote wana kuna to sur rencontre ya Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi ozo sala ke makambo kotoyo mais bango basokuta na bango to éviter soka politique yango ndenge ezalaka. Pasteur Marcel, bonjour. Oui, bonjour Papigan. Bonne santé, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, santé ça bien. Voilà, pasteur, je crois que tu as maman le son abisso élection. Est-ce que élection Oyo, batu bazolinga, ce qui est l'élection kozala. Est-ce que l'élection kozala vraiment apaisée? Est-ce que les élections moko considérées? Est-ce qu'il n'y aura pas de tricherie? Parce que tout matato qui t'a déjà avant tout nous déjà baby n'a déjà que non déjà parce que tout ce bout de na machine ou parce que déjà parce que tricher qui déjà. Parce que ceux qui battent nous n'est pas l'élection. Est-ce que l'élection kozala vraiment apaisée? Merci beaucoup Papi Gan pour la question d'ailleurs. Binomo ba congolais au boyo kabiso na pourquoi lelo na bato wa mesana ko na biso na chaîne na biso to lobela vie ba congolais nous soit compatriotes moko ebongi to sala les points ndenge to na Papi Gan boye to sala les points na o etali mboka na biso surtout na o etali ba élection. Est-ce que élection na mboka na biso e rosal so totali mandat Kabila isilaki depuis 2016 siko to na 2018 et ça a presque 2 ans surtout comme la fin de l'année. Le but élection prévue na calendrier à 5 ans. Au EPSA magina Mindondo na Mika Katano. À la bague le 23 décembre. Mais sur total bien tous les indicateurs au yozotali ça pour na élection aux arrêtés. Indicateurs ezali. Les autres ça vraiment que élection aux arrêtés. Un d'abord tout le monde que moyen yako Kabulanan ba machine na mboka mobimba bisika nyonso il fallait ko banda avant et puis ko installer ba bureau nyonso vote il fallait ko banda avant ko nettoyer fichier tilelo pour ba ke fichier o ko kenzo na décembre ya élection parce que batu musu ba kufi batu musu pour na kozong sango à jour ko tala pays ce qui a été fait ko benga batu ba expert bata fichier bata ba machine. Tout le monde que toi, la Katia nébuleuse mobile s'organiser de manière que l'élection est ratée. Et puis, tu auras que le gouvernement a un bon côté. Tu auras une surprise parce que déjà, tu auras qui tant on déco accueilli kuna corner accueilli na est. Alors que l'élection, ils ont dépendre sur le PC bon, sur le PC oyazo 5. Donc tout le monde a que langage n'est comme un double langage. Et puis tu comprends que l'élection est arrêtée. Et tu as dit 7 mois. Tout le monde, tant qu'on va sa candidature, on va sa candidature à niveau d'échéance, il y a un niveau d'échéance, tu as la présidence, la majorité, déjà mon candidat à Bango, tu as pour déjà tout ce qui est côté opposition, le candidat c'est Bimaki. Bon, tu as dit candidat Moko, au Lora, parce que bimi pe mondambu bamzu bakobima bamzu bazo bomba tina suka bakobima mais ce que totala soki candidat ya majorité azali mais na kotala ndenge otuninga motuna élection
apaisé et kozala apaisé ti. Pour ceux qui Kabila a se représenter et kozala apaisé nini yaza en fin de mandat. C'est que tozo kende na mobulu. Alors ce que alobi élection apaisée. Tu es bien que baza ba tricher, ba trichera toujours. Constitution doit respecter na bango te passe bon ça le bien. Voilà, et kozala apaisé nini alors que bango va respecter la constitution te, bango va organiser ba élection moko te, bango ils organisent la magouille et la tricherie na kati ya mboka. Problème na biso mboka na biso et c'est zwami na maboko ya banguna. Ils na maboko banguna. Ndesika mboka na biso evandi. Tozo luka to récupérer mboka na biso, to luka to récupérer d'une manière pacifique en passant par les élections, croyant que Muto yo Kabila parce que bilan na Yeban. C'est quelqu'un qui a beaucoup tué. Tuerie de masse, la fausse commune, l'exécution extrajudiciaire, le pillage, le vol, l'insécurité organisée et le foyer de tension, la guerre à l'Okuta, la Kamona Sapou, à Zobo Batebele. En principe, Kabila, il fallait, pour éviter la guerre civile, pour éviter que moment na boloko, to lo bagi que to pese va des sorties, ne ba salaka, to pese mboka na biso chance na démocratie à organiser les élections apaisées, ndenge mo alobaki. Izaki soit to kangaye parce que abomi to sambisa ye, soit boloko, soit trahison, soit ta condamné à mort parce que na mboka na biso condamnation à mort ezali na justice. Alors, pour éviter que nous soyons en total, bon, pour sauver la jeune démocratie, à organiser une élection apaisée. D'où les accords de 5 ans, d'où, avant 5 ans, l'accord de Genève, nous soyons pour la bloc, pour permettre à Mouto Abima, au lieu de Kangaye, tout ça, de faire sa chance dans la jeune démocratie, mais Kabila, alingi ni jeune démocratie na biso ozolinga ebota mate alingi okanga mboka et puis bango baye na ndenge ba tusi hégémonie tusi ba dominer mboka na biso ba racher mboka na biso ba mboka na biso na balkanisation makambo to bundi nango banda 17 ans libération to moni to pété donc toi sûr et certain que ba élection ko ozala ni apaisée ni démocratique. Bah élection et Kozala vraiment bah élection moko convaincre tout le monde parce qu'avec Kabila on ne peut jamais attendre bah résultat moko bien pour la élection parce que c'est un fraudeur Alingi peut changer Alingi peut négocier tout le monde que c'est quelqu'un qui est venu s'imposer dans notre pays par la force donc tout le monde qui est élection apaisée ou à la biso démocratique apaisée et Kozala en petit. Voilà, Pasta, et là, monsieur Natuna, raconte, il y a Félix Tshisekedi, na Maurice Katumbi, et au moment que nos politiques, yango, koto yoba lobaboui, koto division, bata Moïse, koto bata IDPS, siko bango bato ami balé bango bakuta na bango, siko yo raconte na bango ana, et sali bino ndenge, au moment yonde. Bon, naïbi que Papi Gan yo osa chroniqueur, donc osa une émission au Salaka, batbalandaka tous les jours. Marambo Congo nous tokutani botozolo bango d'abord en tant que Congolais parce que osa journaliste. Mais tu as vu que porte-parole à IDPS Azali, porte-parole ensemble Azali, bien que ngai je suis de l'IDPS. Mais au Tuningai, je ne vais pas parler au nom de Félix ni de l'IDPS, mais je vais parler en tant que Congolais. D'abord pour IDPS Ezala ils sont obligés d'être membres. Les membres, il faut être Congolais, ou bien tozali, bino sonné tozali boy. Donc, tozali na droit koloba, makambo etali mboka na biso. Ngai depuis tous les jours na balobaki boy. Tant que na koya na média, na koyebisa batu ke tokoki kotika alternance o ya biso tozolinga to passer na mutu mususu pouvoir, ba yiba biso alternance o te. Donc, d'où na loba question na ye awa na ko telemelaka Katumbi parce que Katumbi égale Kabila. Ba Katumbi na Kabila bazali ba oyo ba buraki ba irne na ba élection nyonso mibale sami na Congo. Alors, yemo ka benyango Katumbi premier penalty na deuxième penalty. Alors troisième penalty
tokoki kopesa ngo Katumbi te on est profiter na alternance et que na mwana mboka un congolais azwa mboka balingba ya par l'alternance ba yiba biso sous alternance oyo ba pesa étranger de père et de mère qui est Katumbi ya on ba que tant que na roya awa akuta na ba Tshisekedi akuta na n'importe qui ou bien akuta même na Nzambe na likolo tango roya na Congo akokuta biso ba oyo ba congolais o Nzambe apesa biso mboka na biso poto diriger yango ako to boy ni ba tusi ni ba italien ni ba zambien ni ba nani tolingi mwana mboka a diriger mboka na biso c'est pourquoi na baki tanko na koya awa yango na baki na zo ba toujours na bato bomoni akembangu na Rwanda mais est-ce que biso ne toza boye toko ke na Rwanda ko sani est-ce que ba Rwandais vraiment ba innocent ke ba ko so maboko lokola Pilate ba innocent boye na makambo leki na Congo awa nani Kagame aye awa aye pona nini aye parce que ba nani pour s'associer na ba français pour ba société française et quand à peine à quatre ya business ya pillage à Congo parce que ba on va préférer que ba somba minerai na biso à Congo et pas ya ba Rwandais et pas ba Ougandais et pas ba Burundais ba somba kuna est-ce que ba comptoir est-ce que Kabila tient ba comptoir kuna et puis baza la possibilité à partir au comptoir ba konta tina ba mine ba somba ba minerai parce que toujours ba solo ba komi ko somba ba minerai tina ba mine na biso ba ebike Rwanda pona ye et ça bien pona ni parce que ba minerai be quantité minerai otozo o azoteka na mboka na eza muke yango kutazo kitsa bango ba prix azap na père regarda ko te kuna zo or minerai wana ezali ya mboka na biso biso to nito arrêter trafic wana minerai na biso zoteka na marché noir c'est pourquoi zo ba portable il y a 100 ba batterie au ba sala le minerai du sang bino so boyi makamno swana ba so sala liaison entre portable et na ba minerai ba bi le minerai du sang donc biso to ko ndima situation wana te d'où ba ko yiba biso alternance te pour appeler ça Katumbi pour continuer na ba comptoir wana yango ba kino yoka na Kagame ba yoka na Kagame mais ce ko azoya awa pour aya ko rouler siko Tshisekedi azoya awa po aya ko avaliser likambo na ye parce que le monde qui va congolais ba telemaki yango alingaki nini ake kuna na association na ba benga Félix akende wana po Félix aloba to boy te ke ba ko kutana mais il n'est pas dit que Félix nenga ke kuna ba ko yoka na Katumbi po ba diriger Congo wana to boy yango wana biso to boy yango na zolo awa en tant que congolais to boy yango comment biso to ko embrasser Katumbi qui est un étranger to ko embrasser ba Rwandais mais biso na biso d'abord awa Justine Kasavu azaka mabe Ngwanda azaka mabe Mwanda Ntsemi balobelaka yete biso mo ba congolais ba biso mo to ko vanda isika mo to yokanité il faut to ça nini Congo za diriger kaka na Katumbi qui est un étranger et puis ba congolais mususu bazol ngo soutenir ye to yebika pona ba poste pona mangeoire po ba gene kolia mais biso makambo wana to boyango de ce Félix akyo kutana ye to boyite baki bato kutana bako Félix a se déplacer à ko kutana bako kutana bango mais cela n'engage pas le pays wana zolo bango bien cela n'engage pas le pays que Katumbi azwa mboka na biso a dirigeango parce que pona nini ye azo bunda pona troisième penalty na ye alors que troisième penalty ezali ye azo bunda pona mboka te ndino mo bomoni ye mo tanga bande koloba premier penalty, deuxième penalty, troisième penalty a bloqué à l'ingénieur à yé. Il y a un moment où nous avons battu nyonso au bazaki ba on va organiser qui premier et deuxième penalty ba multinational ba nyonso ba kende ko luka ba ngomo ba zolo ba na parlement belge ba kende ko luka Kabila qui est un étranger ba China tête mboka na biso pour ba piller mboka na biso. Il y a un créé qui premier na deuxième penalty. Toi ba zoba tozangi mayele pour tozo troisième penalty to pesa Katumbi. Yango zo mona même batunyo so totala ke tanka ba kutani même na paria ça li confusion. Batunyo mituna yango yo tuna ba question. Mais réponse est yango wan. OK. Voilà, je crois réponse est claire hein. Réponse est claire de bako kutana bango nde ba mboko kutana ngande pasteur lobi wana mais makamu susu nde bango balobi non. Voilà, pasteur sikoyo ba corps nyoso yo ba accord à Senko, ba accord il y a Saint-Sylvestre, ba accord à Nonyo Sonikenda. Té ba accord il y a Saint-Sylvestre et Koufate, ba accord tozo benga Senko et Koufate. Est-ce que ba ça là on peut ba accord? Ba accord wana ba ça là, ba ça accord. Ba ça là, est-ce que ba mo baza déjà d'accord na ba accord na ba? Non, ba accord à Senko wana yango mutu
et sengi élection en 2023. Parce que la constitution na biso et prévoyait que tu dépasser mandat, tu dépasser l'élection, 2 ans de te préparer l'élection, non. Kabila a hors mandat, l'élection est hors mandat, alors d'accord à 5 ans, ils ont tenir place là, parce que d'accord à 5 ans, d'abord, ils ont lié à ce qu'on appelle le bloc constitutionnel. Parce que la constitution, ils ont dit bloc. Et c'est là où l'union va s'accorder et bouger. C'est pourquoi on appelle ça bloc constitutionnel. Donc, d'accord à 5 ans, tous ont dit mango parce qu'ils ont dit anticonstitutionnalité. Ils ont dit d'accord, ils ont dit que la constitution, ça marche de pair. Donc, d'accord à 5 ans, nous avons dit le rôle de respecter la constitution et permettre que la transition, le gouvernement, tout ça, le gouvernement de transition, pour préparer l'élection, que date le 23 décembre. Donc, si on le 23 décembre, l'accord en 5 ans, et vous avez soutenu la constitution. Mais l'accord en 5 ans, ils allaient liés sur la constitution. Ils allaient anticonstitutionnalité. Ils ont respecté la constitution, ça fait partie de la constitution. Bien qu'ils aient situé la constitution, ils ont supplié la constitution, mais ils allaient en accord, voilà le terme qu'il faut, dans la constitution, ils allaient anticonstitutionnalité. C'est pourquoi Monique ils ont permis de tenir une transition le 23 décembre, après le 23 septembre, tout passer dans l'alternance. Alors le roi te dit que dans le 23 septembre, il y a un autre Kangaki. Pas de modification de la constitution. Kabila avait respecté, pas de référendum à respecter, pas de candidature, d'abord, le mandat, ils allaient limiter à 2 mandats. On respecte la constitution et les accords sont plus proches de la constitution. Donc, l'accord aussi là, en principe, le 23, ceux qui ont l'élection des alités, c'est-à-dire l'accord est tombé caduc. Si ce point-là, le rassemblement Katumbi peut être membre je crois que parti n'est pas dans la carte rassemblement parce qu'il y a des membres dans la carte rassemblement mais G7 baza kuna abako kutana ba Félix bako loba il peut parler aussi à rassemblement mais en principe au etali alternance ya mboka na biso nazo zongela susu 3e penalty na Katumbi biso ba congolais toboyi nous disons Katumbi égale Kabila, Kabila égale Katumbi, alors Toboyi. Et puis, au total, très bien. Kabila, le père aussi, égale aussi à Kabila, le fils, égale aussi à Katumbi. Parce que tout le monde a un problème, non. Et où tu connais, mais le lot, tu vas combattre côté Kunate, mais tu reçois un coup. Ok, voilà. C'est quoi le pasta? Nalinga poser en tout la moi explication à la bien et puis tu vas comprendre bien pour tous ceux qui sont dans le cambu ya général Nabiso Yakotumba Yakotumba za moto yo abimaka série mo après silence mais on dirait Mikolo azongi lisusu ali moka kendara wapi et puis Mikolo azongi amemeli biso te na makambo etali Yakotumba franchement ba mélomane o ba yoka biso ba compatriote na biso excusez-moi na tozana ba instruction pour tolo wa makambo ya Kotumba penda te ndenge pesami na état major ya Kotumba pour tomonaki ba infiltration ba makambo ebele le quoi tozo tala banani bazo approcher biso na poto awa pour na ko infiltrer biso na niveau nyonso ti kuna na esika guerre. Alors le quoi il y a un contrôle les autres salama en amont et en aval toza obligé tolo wa makambo ya Kotumba awate. Donc on a relevé makambo Kotumba le loté pe mikolo binomo ba balobaki bomonaki balobaki balakisi pe bisika oyo ba opération et salami bon aboki na Kinshasa balobi silence radio balozo belo monter mais bomoni ba image balakisi bino que non eza ya Kotumba obokanzaki kasili bomoni akangi ba bisika akangi ba société ba pusani ba isika ba kote ba stock minéré ezalaki ba stock or ezalaki ba stock pe ba armes ezalaki donc ba kote biloko ebele mais to kolobela ngote eza ba opération esalami pour ba bakanza ya Kotumba zate mais lo mo il faut boye ba ke bino ba congolais boye bi ke oni abundisa ya Kotumba Kabila abundisa ya Kotumba ozomona pour ba nini pour to za ba congolais. Mais l'homme total sabino balaxi bino na beni bibembe mombo balaxi ki babino bazali ba ADF nalu
pour makambo ya kotumba na kangi esikana mais na fongola na tiam na kangi parenthèse on na fongola bibembo balakisaki po to tindi batu bagende kotala makambo wana po bayeba eloko nini ezo salam tant bato ba kei kuna bakuti ke ba ADF nalu o ba présenter na ba congolais d'abord pourquoi balakisi esika guerre ezalaki te esika bato na bakufeli eza interdit à filmer guerre na Congo. Il fallait bon filmer, bon c'est que village boye, bato ya ADF nalu bangoyo, to bomi bango kuna, to memi bango ao. Mais wana ba congolais ba yoka biso, Kabila a bomi ba congolais quelque part na point X, a memi bango na scénario na point à scénario. Point Z pour na ko présenter bango ke bao ba ADF nalu alors que ça bibembe ba congolais a biso moko. Tala magui et d'autres la la guerre one. Ozo ka guerre de ténèbres. Ba tu vas vérifier ba moni keza ADF na luté ezali ba congolais ba bomi bango poni ni bolakisi esika guerre ezala kité esika bokutanaki esika ba opération ezala kité. Bolongoli ba na opération boye ko tshanga na bashi moko bo esika moko ke ba ADF na lu bangoyo. Non. Il fallait bon filmer biso ba opération wana bo sala ngo pa bi. Na kolanisa totali boye ke ADF na lu a bandi opération mon côté. Par contre, il y a plus de 40 000 militaires. Il y a M23, il y a force obscure, il y a groupe presque armé. Rwanda, Burundi, Ouganda, bango tout ba remobiliser bango, ba tché par avant, basina bana lokuta, ke baza ba congolais bazo zonga ba bisika oyo. Mon boulot est alaki. Nous avons des militaires pour s'installer. Nous avons 40 militaires. Il y a un monde qui va faire un couloir moko. Bakende tina kananga ba congolais ba koyoka biso lelo na émission oyo. Bo fongola matoyi. Même ba homme politique. Balimba kita couloir na kananga. Yango boyiki na kananga kuna ke oh ba bomi batu bakete oh ba oyo bona boy babandi mobulu sukuna or kananga ezali zone opérationnelle. Ba chika pakuna Kasai au central ils allaient zone opérationnelle mais à partir de le roi Basoda à Kabila bazali kuna parce que biso tozana Basoda Kabila au bazali ko faire partie armée na bisoté au ezali armée d'occupation bangonde bazo omuni ba zone opérationnelle ya Kivu eza Kabila yango omuni guerre si la raté zone opérationnelle ya Kasai Kasai sous zone moko pour fond la couloir pour bateau 40 000 bazo yana ezali ba soda bazo ya ba remobiliser bango sous bazonga ba mususu bazaki o bazaki de bazonga ki mwandambu bazongi ba mususu otipe oti formation ba sangisi ba ngona ba policier bazoya baza ba soda bazoya ba arme o Kabila sombaki atinaki na este o astoke na shaba bango ndambo ke na shaba ndamu mususu ba kozwa ba kopusa esikana en prévision ni so bobengani Kabila pona ko la guerre civile na kata Congo po bazonga su na kata Congo ba infiltrer su ba congolais bien na armée pour armée za désorganiser pour ba meka ko récupérer mboka na biso donc toujours ti bato ba koyoka biso na poko lelo basa très attention yango zo mona ke Kabila zo compter na militaire bazo kota sikoyo bo fongola misu eza ba paya bo fongola misu eza ba hutu ba tutsi na bato wa Tanzania ba mercenaires bazo kota onge bato ba kimaki babandi ko zonga ndoka ba alerter biso be 40 000 bakolo ba mboka na bazo reconnaître bato ante ezali bato eza ba militaire bazo kota na Congo lelo bato ba yoka biso émission oyo ba fongola miso ba panzango bipai nyoso et puis pourquoi nos hommes politiques bazolo bila makambo oti tokozonga to expliquer bino pourquoi les hommes politiques ont un faux discours à lokuta to ya ko expliquer parce que tout le monde que Justine Kasavubu na ko sa publicité pour na yawate na moni que aloba bosolo to moni que Ngwanda aloba bosolo pour makambo baloba ngo est-ce que Katumbi aloba ngo na mnoko nayi oh donc il y a nzambo loba vérité de Ngwanda nga tous les jours na lobango VH na pesi yo loba awa azana mabe wa sala mais na état ya lelo ya Congo Ngwanda dit la vérité et puis tout ce qu'il a dit na ba arme au sombami nous avons les mêmes informations yoka ne bazui cassette ya maître Mbuyu au directeur cabinet chargé de sécurité président cassette on est en montage non ezali yemo ko solana maître Murindi na cause en sous ça peut être montré à tout non problème ezali au moins Murindi à la télévision bazo luka batia Kabila a se représenter
bazo confondre scrutin na suffrage. Donc na suffrage scrutin mode de scrutin est changé. Suffrage est changé té. Balobi que Kabila babi na constitution ils ont vérifié article où ils ont lié na suffrage en boka na biso. Balobi que tous on a 2 mandats après 2 mandats et sili non renouvelable. Donc on a un seul mandat renouvelable, c'est-à-dire 2 mandats après 2 mandats. Mais mode de scrutin ils ont donc direct ou indirect, on a comme sous. C'est-à-dire verrouillage il y a 220 ils allaient lié na tu vas expliquer très très bien. Ils allaient lié na suffrage aux alambo canabiso. Que ce qu'on voté président, on voté 5 ans, on peut sous 5 ans mi balé et sous Kelouane. Donc et puis le quoi il y a ils allaient lié na article 220 ils allaient lié na démocratie, ils pour protéger démocratie na bambo canabiso. Pour botama parce que tu as limitation à mandater na mboka na biso ba dictateur ba continuer na ba mandati mukolo wa kufana to zonga na dictature yango to sel limitation à mandat to vérifier yango suffrage na to ezali mode de suffrage mboka na biso et il faut la respecter. Donc Kabila jamais a coquille to zonga l'émission a bien to expliquer bino. D'ailleurs maître Njoli a expliqué très bien à Kinshasa et on ne comprend pas les hommes politiques bazo le belangote. Alors que bandi ko le belango malembe ori que même na cassette na cassette na bazo le belango maître Mirindi na Mbuyu qui est Mbuyu d'abord. Mbuyu c'est un criminel, nous soyez bien. C'est celui qui a effacé toute la famille de Kabila nga bango nyonso famille biologique. Maître Mbuyu en ce monde. Mbuyu c'est un criminel. Ce que bolandi nani o azana na Londres nani Tchakudia. Azana dossier nyonso. Et parier to kumisi kutunzambe a pesa biso dossier to tchana serveur. Azana élément ebelé a pesa biso pour la nuit parce que mboka na biso to koma histoire ne Lumumba lobaki na kati ya mboka na biso na New York té na Brazzaville té mais to koma histoire mboka na biso na mboka na biso. Donc d'où tozo bomba élément nyonso ata onga nazo balelo lobby ba ekozala référence ba kotala babino balobaka boye na période boye. Donc zo mona vraiment que pour la question au tuninga ya kotumba n'expliquer yo mais n'expliquer ce que la situation zo sala makuna zo sala mapona nini bali ba fonga couloir mo boye parce que moni ke ba arme ke ndai Lubumbashi Kabila tchekuna pour alinga sala guerre civile a fonga foyer de tension ba arme monsieur ke ndai kota kisangani et monsieur tango zo sombama pe tango zo ya tozo bela bisike zo ya mais sauf que côté Angola ndé côté kuna ils un peu verrouillé parce que président Angola a zone di mama opération au Kabila zone ngasa na Congo té yango do ma président Angola ko ya oui ba opposant so akeno okuta na ye pourquoi ba okuta na été ba okuta na to solo là parce que situation ils ont comme la Congo le seul pays ko aider biso ezali presque Angola boyebi no mo ke Congo Brazzaville eza contre biso ça soit contre biso mais na kombo na Yesu ça supona mikolo akozwa etumbu ya Nzambe na yebisi no kanga lelo ça soit bozo mona ye wana bo mona suti bo kama na zo sabino aza ngaza congolais. Il y a RDC. Mais nabi sasu bogomone souté. Voilà. Pour nanine. Limbisangai. Pour Mugabe, bozomone souté hein. Président sud-africain, bozomone souté hein. Ba souté bazaki ba souté à Kabila. Oh président Angola o akeyo, bozomone souté. Avec ce soutien à Kabila parce que il moment le que sans bango Kabila bangaza na pouvoir té. Brazzaville pe a comment ko soutenir les côtés des même mercenaires na souka on a essayé de vérifier. Boyebika opération Mbata Mukolo. Bengana ba nani ba Zinzong ngana zaki na bona Brazzaville ba bengana bango na Brazzaville ba sala po ba beba bengana bango nyonso po ba tinda ona kinza ba kanga bango ba éliminer bango physiquement. Alors ça souvent na peine nezabwe et tout mon Nzambe ko kwela ikala mingi bokomona esuti bo kanga journal lo bo toya ko tema ana média bokomona esuti. Voilà, passe à tout comme na souka, on habite le bal de souka pour toutes ces interventions, c'est parce que le ballon d'Abisso déjà partout, dans le monde déjà, batalement de côté belé, voilà. Oui, Congolais au Baroyo Kabiso, moment où tu commis, bon monique, Papi Genzama Pambola, tu le bel goût tu m'acamboya mon sengoté, tu le bis m'acambo article 64 était, mais tu au Fongoli, Congolais miso. Parce que guerre civile, les gens se préparé, l'élection est aux alatés, Bakora 5 ans, et aussi là, le 23 décembre. Donc, Kabila Zolinga a se représenté, Moïse Katumbi a joué pour Aïba 3e penalty, Bisso Congolais, Zibola Meso. Ndelo on a aussi Ngabino. Pour Nanini, Katumbi a Aïba 3e penalty. Il y a Zoké Naïda 3e penalty, pour Aïba Bisso alternance,
batia mopaya na tête mboka na biso ba continuer projet ko piller mboka na biso. C'est un homme d'affaires, un trafiquant, ayo ko ça trafic na kata Congo. Il n'est pas congolais, pour un biso congolais to ko gérer mboka na biso ti. Donc makambo na bango New York bo fongola miso, bo tela on a liste liko na liste. Pour na mboka na biso, soit totalement bien, l'élection, soit totalement bien et vous allez pindater. Ba congolais ba fongola miso et ko tike na biso kaka to se banda ko se préparer pour l'article 64. Ya ko tumba bo monde on sa commentaire te bino mo moni pe bo yoki mama tumba bo moni bo yoki pona ko tumba to kangi wana bo moni bo yoki parce que bo moni bo yoki bo ko mona bo ko yoka bo ko mona bo ko vivre voilà parce que ça ma consigne ba pesi biso mais bino botala kaka mboka na biso kabila neto bana bino so to kangi ete a okim bilo za mi balé pour finalité Akimi ou bien Tokangié. Bilo da mi balé. Akimi ou bien Tokangié. Si quoi va congolais, to telem. Pour soit Akima, soit Tokangaye. Parce que soit totalement bien. C'est un imposteur. Mais le dossier est belé. Ton a to aider à kende au paiement. Mais tout le monde dit que mutu a mutu a tembe. A koti bato na ba poison, azo koti bato awa, azo panza opposition awa, azo koti bato awa. Tozo qui est dans la gendarmerie, tout ce bandu comme ça, qu'on déposer la plainte, au bandu soit dans la gendarmerie, tout nous soit dans la service de sécurité, awa na ba renseignement, tout soit dans bango, tozo peut ça on be les manioso, bazan kata ko étudier, donc ba dossier est belé, bango ba ko infiltrer biso ba ko panza combat awa na ba mbongo na ba poison, mais toko kanga bango. Pour toi na mboka démocratie et puis toko banga bango te, toko bunda awa toko zonga simate. Pour atala ka biso, surtout nga batala nga mingi na présidence ba yebisa ngai. Mais biso to saka musa na biso pour mboka na biso, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, Tokomi Nasuka, je crois que Bolandi biso est belé, restez connectés à Tolo Bellavi. Donc d'ici là, portez-vous bien. Non, il y avait bien sous pasteur Marcel Po, Yakoloba Ezali. Merci. Si ton y a pas piqué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On va Bisso na Bisso té, c'est quoi Lyon té. Tala bateau de ça. Tala est bella bateau. Tala ba Benji, tala mère Aleki, tala ba la Bisso de Diallo, tala ba de Belé. Bah ouais, ça va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchina, donc toi bah t'es belé, bah Dachelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es capable de l'Afrique. Dans ce mot il y a de l'Afrique, au il y a pépélé, la pripé, il y a rien qui c'est. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la mission, chaque jour, il y aura un peu de mission. Si vous avez un peu de mission, vous avez un peu de mission. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likaku, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Fou vraiment. Le colopère sombre et la famille. Donc nous sommes à Bisso, tout à l'heure, on a Bisso na Bisso, bilingue trop, chez Sims, Bisso na Bisso. Il y a déjà bilingue. Molia kitoko ngomela kitoko toujours Bisso na Bisso. Bisika Bisso, love bino tout. Nali mokonde kona bino. Sims, Francis Yamana Bisso na Bisso, ndamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc
boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.